Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Mibundela ndenge kaka tomesana koloba soki yoki déjà mibundela c'est que masolo ya kati bandi avec Steve Kambanga efficace archidique de la presse bino ba oyo bo préférant na bino www.diasporrdc.com ezalaka mingi vraiment ko sepelisa bino po bino nde bosengaka bolobaki toluka Rosar Kanza parce que moi mobulu eza moi mingi heureusement moto moko pe bien ndenge tolobaka azalaki dispo ya koluka ayamba biso to sala na ye. Mais mingi Rosar Kanza to beta vraiment parce que c'est un artiste boyebi principe moyembi yemba menisier toke na atelier la kisabiso ke oza menisier cordonnier la kisabiso ba marque déposé na yo dans les loto yami moyembi yango kombo na Rosar Kanza o bino bolula nazo banana na pesa emote. Bonjour Rosar. Bonjour mon frère. Boni. Ouais, ça va papa. Kala Azali nzamba zo batela toza ngana yo boya ata 4 ans. 50. C'est Banzondo TV, ouais, merci. Mais tellement ça fait longtemps. Pourquoi il s'est battu ni santé na yomoko? Ouais, nous avons fait ça souffle de vie parce que Babi est belé. Tolala gina bango, balala gi balamu kite. Mais biso nzambe apesi biso grâce et puis tolamu ki. Donc ça normal, ça bien, ça très bien. Yamboto kotana nous poto ozonga mo mukie na parcours oyebi kaka po avant to sauter photo zonga mo sima mukie mais na rosenga vraiment au rappeler ba tu vocal oyo yeba ke ça l'adresse na yo moko Rosar Kanza. Rosar Kanza na MBV moi trop. Vocal et ça là ki yo moko vraiment yeba awa ba yebi nga Rosar. Normalement fa na zonga banda génération pas venir na tu. C'est ça. Oh Riki sengele déception et salaka pasinanti marara ye kokipe ko bebisa nterte via moto oro ko bonga to ko bebananga na maboko mami pronto jema bale lorete mbayani ngana galingaka maître uganda bamputu yo rofina kanga René Chateau et tati sole to le kiona to na Sokine ba koko komelanga kamele au fil du temps. Sokine ba ka fidélité na ekobongwana fausse promesse. J'aurais fallu demander à ouais. Na beta libakuna yote oyo tikanga moko malili. Vote singa ya kosali sanga ah. On to legi génération A. To chite na vinanga fali na ina. Iyo kobenga na kamoto. Alex Fumunti ime nationale yo kobenga na kamoto na bolingo kasi na motema ne lingite yo bominga na monduki kombo bolingo Cyril kina fumu na forme restaurant Galaxy chez Mambo Masia mbayaka via moto pona kobakisela ye implice Pati mubinga donc vocal yo bika ça fait longtemps après toi na 5e race Choude mambo, papi kanza bose mukuna nazali bolole teza bolingo. On a penga. Et to kati ngamba quartier latin. Nakanisa ki kombo bébé, ieza no propre nanga. Nzokande vocable ngo, eza kombo mototu. Amour nange concordé, na ya Mike Mosisi. Amour nange concordé, no ya bubuli ondela. Kodamboka Willy Moucheni 00243 Amour nange concordé na ya Claude Maluma Molunge
Molunge. Donc, bon, merci Rosa Kanza. Na sibino mo beti maboko place boza parce que c'est un chanteur. Moyembi yemba. Comédien c'est qui sabiso. Oh nyonso yo zali sala parce que za masolo akati. Rosa Kanza avant génération A, moi rappelle à parcours jeunesse des ala ramonchi ki monini. Vocation musique e bananga ndenge nini. Na simanda. Non, nga vocation musique e bananga simanda parce que Rosa Kanza je suis né dans une famille des artistes. Oui, c'est ça. Baebi nango rappelé te ba Seguin Mignon, grand frère propre, Alain Pela, Bourron Pela, ba grand frère. Nga ya te que garçon mo anda ovana na Nchiki boy. Atala radio mo ayemba ba nga pe fona beta musique bona jo na te. Nga vocation nga à partir ya ba vie nanga. Parce que dans sa famille ba artiste musicien. Même Kokobar na so aboti ba mère na biso a eu leader na groupe folklorique. Donc abeta ba musique. So tali même clip ya ba Kanja vient na fali au mona groupe mo ebi na rabo na bandeli wana balata ba rafia banini ils a grand-père nanga donc la famille a musicien yango moni tango ya ramo na tout on a six banchik na ba diplôme na même na posa ya osa musique na beti mo ina ne mo na fac mais esimbiga te tema musique ezanga na makila na bi bon tango yo sa que vient nanga lempela ayo longwa pa vient na e salva moto pamba jibem piana puissance na pc bambo te place Olivier nanga. Et bon, petit là, tout ça, on a tout combiné par faire. Les salaires qui ont combiné par faire. Papa, et au salaire, moi, mon balignon, surtout tant qu'on a la responsabilité. Il faut toquer moi, ma porte. Et puis, on a au bête la vie dans la fali porte. Et Mada vient dans la boucle, le condo. Et puis, Master vient dans la German. Depuis le quartier latin. C'est ça. Tu es tout en train de salir le parcours. Tu es Zénith, tu Stade de France, tu as la mystique. Et puis, les gars, moi, je suis là, donc Mukanda, c'est rien. Non, Mukanda permet de faire la famille. Ça n'a rien à voir. Musique, Mukanda, il a des pertes. Pareil, on est comme ça au Téti. Non, moi, je suis bien. Moi, je suis bien. Donc, on sait quand on a un esprit. On a un esprit. On a un esprit. Boébiance le solo donc Fatou Miracle Patrick Makoda Guy Makoda donc baby on sort quand on esprit baby on sort quand on esprit mais on sort quand on fallait ligner trop on sort quand on anobe ngal petit nanga on sort quand c'est pelisa ba azo azali ko promouvoir hier à chaque concert à chaque production mais subitement on sort quand on netika ba fiti ba telemi parce que je me souviens avant longwa ba ne kwa kize que nazo kabana vient nanga po batumu bo bazo lingara atena zana vient nanga. Le moni vient en Haïti, Fali, à vient en le moni assez important. On vient en Moboé, à chaque coup de pouce trop dans la carrière. Le long on a les artistes, Balempe, la Seguin, Babouro, même ami qui l'idée. Mais à travers boulot, à travers Gozana, tu as 6 poteaux, trésor, Congo, 5-6. 6 poteaux, tu dis. Tu as double Zénith, le Stade de France, où les ministères Bellard ont vidé leur carrière pour abétiter. Donc, on a un CV. Tu as un CV. Donc, on a dans carrière. Il y avait problème d'entourage. Les musiques est souffrir, on a trop d'entourage. Si les musiciens ont un entourage bien, parce que les groupe est belé. Entourage à leader et à faux. Mais bon, ce qui est passé, c'est mon vieux. Je garde toujours de bons souvenirs. Nzamba pambolé na mamutazo sale et puis on sort quand je fais mon chemin Nzamba rosunga biso et puis à l'avenir on sait que tout ça ba humain tant azo accorder biso souffle de vie kolo éternel Yahweh toko bon sara mamnyo surtout quoi tout monde on a et puis tout solo na biso bien parce que tout vivre quand na terre c'est un vieux pour moi bato ba même sous ba boula rondé on sort quand ça dans la rancune na vie nanga donc même pas j'ai pas de rancune avec mon vieux. Non, na rancune na vie nanga tada vie nanga bokila lokondo lelo se ba bengani ba na bazonga na bamboka na bango ngana eto matama suwa awa pa ba liaki na libongo liaki ben na libongo baramoto directement Équateur to zongi togolia bantuka banini olobi le mot important que musique est souffrir d'entourage les sons inotira et pas viennent na yo fali o lelo kabola yo bien que yo lo ba na volonté na yo te mais aux ari mobile yo ari esprit yo ko supporter blo musulté dit entourage les sons yo sali po yo pe ba reprocher on lo te les sons na sali na boba songi na entourage nanga na boba songi ngali mibali na otavena mibali ko kanza te mutu tala tambati anoko bele bala tabambati mais
baza bana mibali ya H minuscule parce que biso ba mibali ya H majuscule il faut avoir un entourage ndeti Didier awelanga jamais songi atonga trésor Congo be trésor Congo awelanga jamais songi atonga mso gloria olangi hein ngana ndingo wana donc ngana na kima mama muto mabe osa kanza wana na pesi mote na confrère na Didier parce que Didier vraiment azalaka toujours sympa maître supérieur mingi bongo quoi parce que musala oyo esengi kosunga ba artiste bon olongwe et pas fali OK quartier latin tant OK quartier latin na rappeler yo parce que ça histoire vie vraiment le big nga na yambi na nga rosa na tuni auti wa bia auti na groupe d'accompagnement moya quartier ezalaka ni te me wana ba papa vie puis ba bia na kini vie na nga dika yemoti lelo jusqu'à nos jours depuis à l'époque contemporaine ti lelo alobarage azana groupe d'accompagnement na donc tout est groupe d'accompagnement après tu intégrer groupe orchestre et quartier latin et quartier latin to sali o il fait to sali et puis tant aussi li kakaka mais quartier latin on irait yo pe ba obeta ba disque moko et pas vieux na yo Revoir souverain mental combat OK koto yo Arsenal de non mortel combat na beta intifada mortel combat et puis jusqu'à maintenant mon choix on a deux albums on a ça voilà donc on a un bagnon surtout on a pas vieux na fali to yeko emba Arsenal de belle mélodie parce que to yeko écouter de na droit chemin na o asala ki on a bana mai na quartier latin biso to na droit chemin dans Arsenal de belle mélodie et tango bazizani ekoti oli na finga vie nanga parce que le ba ministre to romaka so alongwa yo finga mais bon mon na finga te na loba kaka ba effet réel et puis na kitana nga la quartier latin na yeza iba close la troisième apôtre ba voix na ngezali na imba ba cœur presque. Bon, c'est bon, troisième apôtre que ba. Le bateau ba bi voix na ba comprendre que Ronsard quand za ba voix na ezana. To betagi single ya ende on a ça moi si Cindy to travailler. Et ça ba close mon papa nani Yves. Faut to tambola na ba principe. Tango ça ba close même yo ningo sala wana boy na diaspora RDC. Ba close bo signer ce comme respecter tes papa au tikango. Comprendre? Nous sommes des humains. Voilà. Somi bundélité matro. Somi bundélité olongwe. Donc il faut monter à libre. Tant qu'on travaille, mon musalo de salara. On est des parents. Retomber dans le foyer à moi le chocho bien kota olé sa famille, olé sa tabiso. Thomas et l'autre monte souffrir nango. Nazor un bon en dollars mais il faut convertir en euros. En euros. En francs. Moi si na bana faut na convertir en euro pour de la ba petit ba vivre est-ce que yebisanga pour expliquer Keren Brito be mati jeune go mbongo tinda dîner chouezate parce que école na poto c'est gratuit mais on ba dîner show ba activité de foot rango ça se paye pour expliquer bana go na zimbongo te mo ebise so binote c'est le quartier là que ba no futa mate non non futa mananga mais là il va close na jour respect aux alaté na quitter c'est bon différence ni osala ki ya groupe d'accompagnement na orchestre avantage ni monaki pour travailler dans groupe d'accompagnement travailler avantage c'est un groupe d'accompagnement dans orchestre na groupe d'accompagnement ba trop ba musu ba liga ko yo beta maso pampa mato ya leader mato ya vie son orchestre yale mamunde tinga bona ndo traiter na yemo kofi yemo quadra donc c'est na kamna na bengi vie c'est mobali yo mo lobito mi bundela voilà na mi bundela nga ale c'est na problème na nga privé na ya so na yemo vie na bengalo président nini ya papa direct oh ya na résidence na premier mon fleurite pandi katina vie na vie avion na kei c'est comme ça na intermédiaire trésor na intermédiaire soki bien simba vraiment na moni déjà réel na ngazo signaler soki to bengi mingi na yami ba appel ebele na libanda moi confusion mo eza awa ya niveau ya titre ya libre parcours les lots vérité zoye bana diaspora de ces Pirus Bunga les jeunes boss mona les seuls mona mukie congolais wa osa mambo sérieux zo mona o vraiment ba DCL rebelle ba HDV belé ba musale belé mais il me semble que libre parcours ils en ambrema to ebi que vient na yo ko finga été vient na yo lobi bien nyonso o mata poto pona ye mais ye a lobi libre parcours yo olobi libre parcours nazamino sur WhatsApp na moni yo mo ebi photo no publier ko bi libre parcours ya ngoyo et ça li que poto peut déranger yebisa biso eza ya nani to yeba vérité avant de développer libre parcours eza nini pe eza ya nani français en mozo en abiso les paroles s'envolent les écrits restent
Ngato na longwara avie na ngana groupe d'accompagnement na 2012 na février 2012 na ta poto na ye quitté groupe. Na non saraba na kini ya pas concert na Hélène Kalema ba Didi Moumeni ba yebi. Moi je des images. Ba preuve au palpable. Ba preuve tangible on a nango. Na non sara libre parcours na 2012 wana vie nanga ana azana nukutu auluka na nu power. Comprendre? Ah non na réalisation ya power. Moni les gens ont ba mauvaise foi. Et puis makambo nazo accuser vie nanga ti. Vie nanga za dans le néant. Et abana mai mutu basali mais ba pika kaka. Parce que ba bunda na spiritas. Ba ebi. Bino pe monde entier bobi ki konsa kanza pa fayi na soda makasi. Général 3 étoiles. Blague ité. Et puis yemo abimisa boye ronsa kanza mission impossible. Triple X. Blague ité. Mais si ko vie na yo ozo bunda na yete mais libre parcours. Ezaki combo album to combo chant. Libre parcours elle est combo album nangai na promettra bana kini bana monde entier depuis 2012. Et na kati ya transition na ton promettre ba on a koti quartier la tembe ba nimba bateke œuvre d'esprit nanga longolango non. Personne mon grand frère Tati Sole. On t'a fait sanga combo na sanga binzaka ndo longwe no boy. O beta fait libre parcours ndo. Album les en combien de titres? Il y en a 4 titres et un maxi single. Et bimakan. Déjà na JA déjà bana kini bana monde entier ba OCP là. Donc ça te comprendre bien libre parcours El Kanza en vrai libre parcours. El Kanza te libre parcours et Ronsar Kanza zo bima LT, ça m'a LT. Bon, ça va un message na yo parce que Dienti Mario. Ba betité ba invité. Ba betité ba invité. Faut te osaya nani. Ah aujourd'hui dans la classe qu'est-ce que talinga? Talinga te. Otanga ki bien te. Ronsar Kanza esengozaki yo yamba yo, moment de la fin, oyebisa batu. Nini o ya diversité ya sikabakuta na disque wana et puis moi moté numéro na ya contact pour ça la moi bien. Toko sabato teo soki ko sala nini parce que musique nyo soto se yemba manango. Et ara ke na sala mélange. Na koti sa grand Kali na 4 na koti papa Franco na koti papa Lutumba na koti ba soki vangu soki dia nzenza. Mama na lo ba mso ba misem so ba bien ngote. Misem faut da documenter. Misem faut da documenter. Na koti ba depuis ba okuta ba fali na 4 parce que y a parcours. Bakuta qui fallait na 4 bakuta qui quadre qui a l'impela qui bourre qui n'y a surtout ngalo 5 ça et sauce mélange ya ba gagner surtout ba leka na ba teke on a robete lo komo ba mona mukile ko kufa te non ça ka musique mais il y a bien c'est bon mon numéro contact et puis programme sur les amis donc programme ezara ke ngana o vidéo ya disque na OK mikili donc na ça mixage et puis na ba mastering donc bana kini base à la calme bana monde entier boza calme Nzambe sa pesi biso chance. Nzambe sa pesi biso chance ma mignon surtout ezala bien. Que bato bali ba benga biso ba soutenir biso ba benga biso na 0990 donc 00243 9 90 63 0311 donc 00243 9 90 63 0311 ba benga biso conseil o alinga ba yemba e ba bwaka et puis comme kaka ndeni ngana bimite te r yango bobenga pona na matami kilikala te na ke mixage bobenga biso pour soutenir biso même na ba conseil bato ba moni ba propos na lo BMSO eleze bango boyebi ka to bana nzambe nzoto ya botao molimo za nzambe donc vous comprendre spiritas tango ya il faut na lo bana lobi donc na pe simbote pas masalanga en solo zolo l'artiste donc ba bi l'artiste azoya kala mingi te Fatou Miracle maman na bébé souka na chéri comprendre. Donc à botte biso mwana kitoko na pesi mbote ya papi Zagombila prêtre na vient ngai mutezo sala deux fois te na pesi mbote na Patrick Makoda Brad Pitt na pesi mbote na Guy Makoda na pesi mbote na Jojo Masitu maître ya SPP ya Boga Jojo Masitu babi ba maître ba SPP ba Sumara te maître na ngate maître na ngata na London maître ya SPP ya Boga vient ngai sosongolo bota Chims Kabengele Sandrine Maoua petit nanga prudence ilunga babito serré senti grâce à Chibouba la princesse donc bambota trop trésor Congo yeyo et puis nazo signaler mon espace yo no comments moni lelo bana poto ba oyuta poto ba yabo bokende pas ité no comments babi gérant chika to suis ville to enango na gitambo donc blague ité gérant chika très puissance plus fort plus que Foremani donc blague ité babi bana poto boyera endroit yango boîte malili et puis moi ntabeza wana don teke blague ité donc na sepeli ndeko na ngai donc na Congo diaspora donc na sepeli vraiment
www diaspora RDC asepeli faut que ça artiste na bino boy donc tango pe mamsole aussi là na ya lisusu pona ebisa bana kini moni boulot na sele bino bomoni makam na lobaki donc et puis na ngana présenter officiellement porte-parole na privé donc vous autorisé pour mambo ba mo lia ba bala autour donc en une minute Trésor Congo Trésor Congo Trésor yeyo si l'embellisseur donc Trésor Congo l'embellisseur est-ce que le bara bien la voix autorisée donc blague était l'éloquence est là de bien dire ah ouais bozo mona bino mo ana kini tout le monde est internet ya zate ke ba porte-parole ala la pongita ko de Fabila mbapo ya olera na TV et puis Congo la ba 1000 francs ba pour dimanche à TV non ye budget za la derrière ba émission donc ala coaché par Dide Moumeni exclusivité Trésor Congo présenté officiellement na masolo la voix autorisée des fois la voix autorisée et puis na pesi mbote na Gloria Olangi mutamakelele donc na pesi mbote trop bana mikili boyebi ronsa kanza na yo sala mnora musala déjà dans 2 semaines tozana bino wana mixage yo salama donc Yves encore une fois merci mon frère na pesi cameraman na biso bambota trop den timba le DT donc image kitoko nzamba za na biso nzambe sa pesi mapamboli bana kini bana monde entier bo tirer attention ronsa kanza boza décide na pesi bana na ngambote on nyonso di toute la famille bongongo na pesi bambote donc merci ba bisous belé ronsa kanza na koyebisa yo bien on a ni porte-parole ko tika na biso Trésor Congo na koyebisa yo émission ezali ngana yo to bana lelo te chaque fois le problème est un message et même porte-parole à l'éca to ko komisa yango internet oui Piris Bunga Ginette Mwaka ma concert celle qui m'assiste mingi azawana vraiment Ginette Mwaka GM na leli la cadette de la presse na sepeli Des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD, mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.